Petit Fally abandi vine na pasi. Do Petit Fally ninga bandi vine na pasi. Preska soki penza saraki makambo wana a danger pona via Petit Fally. Petit Fally aza na famille te, alokwa bino te, na kati ya Kinshasa. Petit Fally famille na ye ata baye na Kinshasa baza lokola famille ya Inosbi te. Petit Fally amayele akontrolaka makambo tu ya ye, ase kontrolaka très bien. Kasi na makambo etali bolingo a perdre contrôle. Contrôle ekana maboko na ye te. Aza pe na sorte côté contrôle na ba sentiment d'amour a lokola Inosbi. Siko ezo dépendre ya mwasi oyo aza na ye. Donc mwasi oyo aza na ye ezo dépendre. Mais Inosbi soki mwasi abwa te aza na famille. 4 nano frère na ye na sœur na basœur o babotami libomo moko papa moko mama moko. Et pour entourage. Donc Arebo ko se contrôler très bien. Inos sikoyo Petit Fally aza nango te. Bolandi même ba chroniqueur ya Le King na Afrique elengi. Ba oyo bali ba les plus intelligents. Balobi Petit Fally na émission moko te alobela makambango. Na d'accord na bango. Mais Petit Fally akokoloba. To akokoloba na ite. Bango te mba ochinda. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024 osombi Kabelo, okeko bongisa Kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoires, osombi ba produits de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolidel, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, chez Olga Kabelo, number 1. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando, na barandonette. Mbote batoyo, balingaka rando, na ba oyo, balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote bana mike, na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Priska la mignonne aza mokongo lokolanga. Donc ebongi na kotela mwana biso. Mais na kotela moto te. Priska ninga aza wana akotula te so baboye na Petit Fally. Ana mobali oyo akolinga ye, mobali pe oyo aksepeli bazala na ye, bakokende meme na mariage. Mais na Petit Fally so bakontinue e a risque. Donc risque eza réel, eza ya lokuta te. Po Petit Fally azala détruire. Petit Fally nenga aza wana achange ba milliers po akoma na vie oyo akomi nango. Achange bato. Awumeli na yorobo. Soka awumeli na yorobo ayebi tina. Ayebi modèle azwaka yorobo.
aleki babisika ebele bafifi siwa bato ya ndenge na ndenge me na makambo bolingo mwasi ya liboso te azolinga Petit Fally eyali Priska la Mignonne adevia me ntango akomi na Priska la Mignonne apart kolingana na Priska la Mignonne ce Petit Fally afonsa pa na ye parce que amonaki Priska ana makambo mosusu neti ye auti na province aye na capitale koluka vi atiki famille na ye kuna alors Petit Fally pa amonaki bana makambo ndenge moko alors Priska ayebaki mpe ntango na bandoloba na Petit Fally bamakambo na nga modele na yawa na ndenge naza ekotushe mpe bolingo oya makasi me Priska ayebi Petit Fally soki atiaki na place nini mpe ayebi ntina nini andimi babalana na Petit Fally Petit Fally ye pa yebi siko Petit Fally ayebaki modele ako étudier Priska la Mignonne Priska la Mignonne soki asalaki makambo oyo tozoloba seke ye aza ko étudier comment abano manipuler Petit Fally kopesa nzoto c'est rien na mwana mwasi oyo aza na ambition mosusu koluka atika la femme seule na bana eya rien na mwasi oyo aza na ambition mosusu eya bongo Petit Fally na expérience ya basi aza nango te surtout ya kokosa basi anango te ya komanipule basi anango te ya komona ke oso na tiki na rapidité mosusu anango te tout d'abord azalaki na rien afroda na bato mpo ya yawa abotama mpe bogare te aza na sagesse maana makambo exprimaka bien te donc mwasi lokola Priska modele azalaki akozwa ye te azwi ye na modele akomi lelo me Priska na modele azalaki mpo azalaki mpe ndenge akomi sikoyo te bakozwa ye kaka bakozwa ye na mobali nyonso bazwa ye mpe da po alongwa province akoma ti na Kinshasa atanga ti bakelasi Priska ayebaki natongaka na bando tonga natekaka bilamba na nga nasalaka boye azala na mbongo kosomba mashine azala nango te ayebi ke eloko oyo emema bato ti bapoto eloko oyo ekosombela nga mashine eloko oyo ekozwela nga mbongo ya caution ya garantie mpe Priska ndenge aza wana sabima na mibali ya mike lokola Petit Fally abima na mibali ya mikolo koleka ye c'est possible mpe abima na bapapa lokola biso soki asalaki makambo oyo oboto koyoka soki asalaki yango te alors na kochange discours mais soki asalaki makambo bokoloba boloba teke
alakisi ka mabele te. Na ka na ye kokolakisa mabele te. Ka na ye eza différent. Eza ka moko te na Karine Mokonzi la baronne alakisi mabele te. Ka na ye eza totalement différent. Ve na ye makambo na ye bazomema ngo na mobali kombo ne Petit Fally. Pauto bota ana ndako ya Petit Fally. Alors c'est plus grave que makambo nyonso. Yali pensa grave, gravissime. Koleka bolumbu ya Eliane. Bandeko. Na mentalité bakokokana. Mais na bolumbu ya lakisi bene. Eliane lakisi bolumbu. Oya yeza grave. Ana ndako ya Petit Fally. Autobota. Petit Fally en plein succès. Azomema pe mbongo na ndao. Bilamba makambo shanze. Bandeko. Pire Kindoki. Pe ezali kamba par hasard te. Anteta preska zoba azobate. A Maël. Maël kagate po exprimera bien en français. Ali Mayele Yabomoto. A raisonnaga très bien. So bovani nae, bogo solo anaye, okomona, aebo se calculer très bien. Sikona ba Mayele wana Yabomoto. Alors, soka salaki makambo asali, atakwe ina piège. Mais, a calculaki bien, ayebi makambo asalaka. Ayebi pe oyasali. Ayebi pe oye tindaki asala yango. Pe siko aza préparé na ndenge ako garde Petit Fally. Po bandeko, bango ya Petit Fally ba okabwana. Te. Petit Fally akoko kabwana ete. Po presque la mignonne, ayebi très bien. Biseka Petit Fally ayali. Ayebi très bien. Nadi kambobo soga ye, Petit Fally aotika ete. Ayebi. Ako tala opinion ya Petit Fally te. Ataboko yambaye na telefone. Ako tala opinion ya bato ba oloba. Neti yo, na ye, na ngai. Bato presque azotala. Na opinion ya ba voisin. Ya Petit Fally aokipa ngote. Pendenga zawana. Aza serne ane kalm. Azo liane azo segane. Aochande elonga ya mawa. Na ba image. To tango bo tunae, to sobo croise nae. Donc, Petit Fally na preska la mignonne soka salaki bongo eseli bakabwana. Na mwana mukebe bakabwana. Po preska a Mayele ana capacité tout ya ko resir vinae to ko détruire vinae. Petit Fally yepe ana capacité tout ya ko resir vinae to ko détruire vinae. Na makambo na ye sans preska azoko ko resir vinae. Mais avec preska à cause à détruire. Pourtant, on a troisième personne, quatrième personne. Na kata bolingo na bango. Ezala virtuel. Tout d'abord, ata salibo virtuel. Et la kisi. Physique, asala gangobe.
Tout d'abord, aza mukolo na likambo etali bolingo. Pa Petit Fally. Aza na expérience musika. Koleka Petit Fally, koleka mama Petit Fally. Ndenge aza wana. Alors, abongi na Petit Fally te. Ana mibali oyo abongi na bango. Ata ba mibali ya ba musicien. Ana mibali oyo abongi na bango. Ata ya ba musicien. Ba musicien bomonaka ndenge batetaka basi na bango ya ndako. Ne bandeli. Batetaka te neti Petit Fally azotraite. Ba toujours méfiant. Ata azolakisa bolingo. Ba toujours méfiant. Ba différent par rapport ya Petit Fally. Balakisaka basi na bango ntango bakomi na 4 bana. To bakomi kolobela bango penza. Sino te bilombo andoloba. Bango balobaka te. Baza pe na ba cérémonie te na mwasi na basi na bango. Ba pe na ba feti te na basi na bango. E teki babombaka bango. Balingi kopesa bango place te. Neti ba président bapesaka basi na bango. De la République. Balingi te. E te bazobomba te. Importance nezaka na ndako. Se comporter très bien. Zala penza très bien. Omisala yo. Et ah bon. Sinon t'es rien. Soki ba papa wemba. Ba bala ba mama Amazon. Na ba 60 ans. Et a teke o. Po erekoraki wana rien. Botuna. Ba papo ba na potwa. Pourquoi babalaka basi na bango na ba 40 ans? Babalaka basi na bango après 10 ans ya relation. Liboso mbongo mariage ezalaki te. Le quota, le vono. Bato kutu baye sikoyo. Abole bien. Pona bala. Fona kote église. Tango na sali une année na église. Na deuxième année. Na nonsen église na pasteur na zobala. Pasteur akozala fier. Na zobalisa na église. Bakosenga église mobimba. Botia 100 euros, 100 euros. Soki 50 personnes batie 100 euros, 100 euros. Ekoki déjà 5000. Abali. Ya bimisi ka mbongo alibala. Ba bimisi mbongo a feti na makambo ebele na église. Donc so babalaka te. Baboyi kopesa lokumu. Ataza na confiance na mwasi wana. Mali méfiant. Etanka alingi ye. Etanka azomona mabe pa na ye te. Mazoboya alekisa dose. Apese valeur. Ya niveau likolo. Sime bima. Apese valeur apamba. Ekoma échec. Po bato babalaka asali mariage. Abimisi mbongo. Tango bakabwanaka bazwaka coup dire par rapport ya oyo abimisi mbongo te. Ba oyo batambolaka na basi na bango. En tout cas soko moni ye na fete na mwasi na ye. Soko moni ye na matanga na mwasi na ye. Soko moni ye babisike bele titango bazobota. O peze zalaka public. Madame et Messi. Yeba. So bakabwani eya kodir. Papa nazolo ba yote. Yoke etika mwasi na somba biloko. Po alobaka na yoka mokongo pasi no. Olingata buka na mokongo. Ah oui. Yoke etika gae. Yokuno ke etika gae ponani. Po wana voiture. Voiture no musane.
pona omema bakamarade pona koyungana te yango ke etikake na basha nakolobela yo te yo kuna nini oketika mwasi ton église matayo moko voiture yango kaka yo na bakamarade me liboma bato baomona yo foke etika moto alambelako en plus ana bana na yo bamata mpe na bisi oketikaka ye mpo na bongo naolobela yo te nakolobela baoyo bakendeke feti soko omoni ye na feti ye moko fo tuna ye madame awapi me na misusu ye na feti wana tina otuna ye te madame awapi soki pa ye na madame okoloba okoloba na ye te oloba na madame en tout cas mama félicitation namoni yo na couple na mobali no leo na feti bamisusu okofélicité te mpo monaka bango en couple siko Petit Fally na bamusicien abongo na mwasi na ye bakangami makasi or ke bamusicien bakangamaka bongo te bakangamaka bongo te bamusicien baza bato ya liboso baméfiant na propre basi na bango biso tobwakela bango balioge topesaka bango bafélicitation tolobaka en tout cas baza na basi bango méfiant yango moindre erreur libanda surtout so ebimi na miso bato surtout gafe obimi na moto oyo ayebi na musicien lisusu ata na garde école ata na nani en tout cas atosimbaka kisi na ye akondima ozwa liboma kende bamusicien oyo boomona babongo sikoyo Petit Fally abongo te Enos B abongo te bomoni yo tuninga nani Gez Mawete non Gez Mawete améfiant mwana chango méfiant kosakana te biso ba papa na ye biso mo bakolo méfiance bandeko bokeba bokoloba musicien boy mwasi na ye baseri moko adekonaki mazalaki na ye olobi adekone azalaki na ye mutango nani atuka eyokanaki te soki ye moko ayebi soki atiki ayebi ntina tiki me soki olobi na nga azokonsidere mwasi antuka waya loba aokonsidere ntango bakoma bakokwa ntango aokompare na kitunga ya basi alali atali adekonaki epoke moko po alaki boye eyokana pe te abali ye kaka ndenge papa oyemba abalaki mama Amazon na 60 ans to na 90 ans etikali 10 ans mpo bakoma na siècle abali ye bamabala wana mpe salama ata na mindele après 50 ans de mariage babali yo bapesi yo valeur bango baloba yango te libala eya mpo na kopesa mwasi valeur eya mpo na kopesa mobali valeur te baloba bongo ngai nalobaka eyali mpo na kopesa union na bino importance valeur mpe na omwana ngai te kaka importance olobi nini importance eningi okokana na valeur estce ngam nasalaki bamo français lingala kutu na ye spécialiste nango te bongo oya kolobela nga sikoyo français tu me prends pour qui que bon
Petit Fally boya ye ana mibali babongi na ye bazali bali penza ebele pe boya ye mwana aoboka manegu na bien aobatela mwana bien so babateli te abimi na libumu na ye ane mwana ye aza mingi ya ye ke yo wane en réalité. Du 1er mai 2024 jusqu'à le 1er octobre 2024, osombi kabelo, okeko bongisa kabelo, okatisi suki, okangisi suki, osombi ba accessoire, osombi ba produit de beauté, osombi ba crème, na kombo ya Papa Robolide, okozwa réduction totale chez Olga Kabelo, number 1. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengia Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonné fan nyonso ya Elengia Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on va Elengia Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mo boss JP Kiama, wana na koza ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mo boss JP Kiama, boss des boss.